Onkombo ya tata ya mwana petata molumo santo. Tolandi mate na biso na kat nanda kwa nzambe ndenge bautikote ya biso. Ba program nyonso pe lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu. Yango nde tokolanda pe kosalela. Matei bazali kopesa biso mikolo oyo tongo nyonso to pokwa nyonso ezali na tina na mbotama ya nani tata molumo santo. Kolobete mokili mobimba malamu tozala ya kobongama, surtout biso oyo to bengami bandimi. Lobi tolandaki liloba ya papa Mfumalongo, papa Diengenda Kuntima koloba ete mbotama ya tata Simon Kimbangu na 1887 Buhumbu, surtout ya biso batu mwindo silaki talampasi oyo papa Simon Kimbangu amoni na tina kolongola biso na Buhumbu ya bunzoto pe ya mulimo na ndenge nini ya biso bandimi pwete to batela kondima na biso. Yango alobaki papa Simon Kimbangu na 1921 ete tolongola makambo nyonso oyo ya mabe, bizaleli nyonso oyo ya mabe, oyo bizaleli ya mabe ekoniokolaka moninga. Eza boye te yango nde bazali koteya biso butu moi. Papa Simon Kimbangu Kiangani azali kosala biso rappel na makambo ebele. Rappel na makambo ebele. Lobi papa Simon Kimbangu Kiangani na suka ayaki kobimisa likambo oyo mokonzi oyo azalaki te tango ekoki baboma nkolo Yesu ye asambisaki. Ne tango asambisi batu tango balobi ete kufa ebongi na ye. Mokonzi ona asalaki nini? Asokolaki maboko. Malgré ezalaki posa na ye te, kasi tango peuple balobi keke bongi kaka akufa. Pilate asokolaki maboko. Eza boye eliwa na ye ndenge tangamaki. Manso wana papa Simon Kimbangu mbotama na ye pe na ndenge asalaki musala na ye oyo biso tondimelaki ye, asalaki biso rappel na banzembo ebimaka na tango wana tata Simon Kimbangu. Mukolo ya kozonga tokozala na tango wana lokola papa Simon Kimbangu Kiangani asalaki biso rappel oyo ezalaki na Pilate. Yango kikongo ekozalaka riche tango bengami mokonzi responsable. Oza kotala titre na yo. Kasi na kikongo balobi ete munkhanda ka uviminanga mfumuko. Lingi koloba nini? Munkhanda ka uzitisanga mfumuko. Papa de la ville. Papa Kabemba wana kikongo na ebi angote. Wana fuka kama Kongo ya origine. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci nkolo kopesa biso maloba. Munkhanda elingi koloba kokweya
ndenge tokweya kokweya oyo ya mibeko te ke okweyi na mibeko yango te metango osieti okweyi oyo babengi tombe eyebaka mokonzi te etosaka mokonzi te que parce que yo ozali président de la république que soki oglisse okoki kokweya te mpona bokonzi na yo kokweya etalaka mokonzi te eyebi mpe titre te soki okweyi na ambiscade wana okweyi kaka kasi esika wana nde bambuta mpona komilongola mwa moke mfumuka bwangako kasi sielumuka c'est-à-dire mokonzi akweyaka te me asietaka kaka nzoka nde kasi papa te na mabele te pourtant mabele yango ezokomonana na likosi me alobi no nakweyi na nga te nasieti kaka bongo mabele oyo ndenge nini donc pasi papa yango nzembo yemba maka fande bayo papa merci nzambia papa Raf aza wapi papa Raf ya Jacques ya Kanoki papa Fumalongo papa Simoki Bankyanga lilobe asala kibiso rappel likambo ya Pilate na tata Simoki Mbango ye alobaki nini na nzembo ngakalwa tanga mubibila kwe lwaza ya mambo matandu kyaluta kyakala Pilato yelode wantinu sendo wa bakayuda ngaluzeyiwe emvuluzi lumbukika kwiza kwayetwa onso kyesekaka kanti batantu mungenda besakala yempasiza uyensoni vamosi emvuluzi lumbukika kwiza kwayetwa onso kyesekaka kanti batantu mungempasiza uyensoni vamosi ngakalwa tanga mubibila kwe lwaza ya mambo matandu kyaluta kyakala Pilato yelode wantinu sendo wa bakayuda ngaluzeyiwe emvuluzi lumbukika kwiza kwayetwa onso kyesekaka kanti batantu mungenda besakala yempasiza uyensoni vamosi emvuluzi lumbukika kwiza kwayetwa onso kyesekaka kanti batantu mungenda besakala yempasiza uyensoni vamosi muntu mfumu wenena weka mumphasi yenkwetu swameno kansi yensoni kali nsoni mjambujanki talatite kabuye kwe ibuno nalingala elovinini merci nkolo nalingala ngakala tanga mubibila ko lwaza ya mambo matandu kyaluta eske botanga kana mukanda ya tata nzambe te po ete bokoka koyeba makambo oyo eleka kyakala Pilato ye elode wantinu nsendo wa bakayuda ngaluzeyiwe tangu na tangu ya Herode mokonzi pe Pilate likabo to sor oyo yuda azwaka boyebi yango te emvuluzi lumbukika kwiza kwa yetwa onso kiesekaka nkolo akoya to mobikisi akoya
biso nyonso esengo na esengo kanti batandu mungenda besakala ye pasizau ye dilu vamosi kasi bayini to batioli bakozala na pasi na mawa na soni na bango nyonso ekoyanzela moko na mukuse nkolo lingolo babon. Merci. Yango ezomona te ezomonana te. Ezomonana. Tango wana yaye moko papa Simon Kimbangu. Okuyikozonga na bino. Merci papa. Sika bapapa baye kofanda awa sanza mitano. Basali biso ba rappel na makambo oyo tosali ya malamu na oyo ya mabe. Koloba ete ya mabe totika tolanda kaka ya malamu. Kaka ye papa Simon Kimbangu. Ye papa Simon Kimbangu aye kokebisa biso na génération oyo na 5 mois banzembo oyo bapapa balubaka banzembo ezomaka awa na nkamba na dirigeant banzembo misato eza boye kasi sikwaya likambo papa Simon Kimbangu alubaki na nzembo oyo ya 5 mois bototioli ye tofingi ye tosakani na ye kasi akoningisa mokili eza boye te kasi biso tozo kosala mabe na kati na lingomba ya tata Molimo Santo ya alobi na tango wana mabele ekosanza biso na tango biso tozosala mabe. Papa Maludi, Jean Maludi. Aza wapi? Sawa mwanuki. Alobi na kati na lingomba ba misusu tozoseka baninga. Eza boye te? Bolingo eza te? Ale esika wana. Kaka eteni wana. Tokozwa eteni moko nzembo ya Sevankwako. Mais eza na 5e solo oyo elobaka baisayele bwavaika mungi pichi ubalwaka musinayi bavunguta kabazola wela daka ndongiza moseko bavambula dibundu ntoto mpe wabanyafuna baisayele bubavaika mungi pichi bubalwaka musinayi bavunguta kabazola wila daka ndongiza moseko bavambula dibundu ntoto mpe wabanyafune. Elingo loba boye bana Israel tabamana bo wumbu tata Nzambe abimishi bango bakomela Mungu wa Sinai tata Nzambe abengi Moïse agezwa mibeko bango na sima batiko sabi Nzambe na bango ndeto bi histoire aro atikalaka asenga ba or ba jama basale mwana mpunda basali Nzambe na bango na bozonga pa Moïse azo kita ayoki lokito kuna bana Israel bazo sepela makashi amituno nini eza kuna lango apusani akomi esika baba zalaki amone batie mwana ngombe bazo sambela bakomisa Nzambe na bango. Moïse asilikaka netebi histoire abwaka mabanga wana lokola bachola katata Nzambe à travers Moïse mabele ebwaka bango emelaka bango ne mutuna ozaki na butu ya papa Pilate histoire toyebi yango ndenge awakana nkolo Yesu abelaka liboma afukana liboma na ye taba kundaka ye nega to kundaka batu toke to kunde mutu to zongi na tongo bakende boye bakuche likolo bakunde lisusu bazongi na bango deuxième jour bazongi
bakutia lisusu likolo ya mabele. Pour la troisième fois ta bakundie tangu bakekute su likolo balwite yozo nyokola biso baje babwake kana mai. Donc nakolobake Pilate azina cimetière te akundama te suite à lolendo nasusa kumata mwana yemba nanu eteno ya dirige yemba nan biso nyose pe to na refleto yemba solo biso to yemba baisa yele buba vai bana dirija bokota nanu bokota te boya bayembile sika baza biso ko yemba la biso pesa kaka merci nzambe na ngai po ozokimisa bwana yo kasi yo muto pona sevankwa kumbe kubondoka niko metikwiza munzaluze yemo sevanku ndekanti indule kikiabwa mutandu kia tata Noa baisrael directement baisraele bubava yikamungi piti bubalwa kamusina yibavunguta kabazola wila jaka ndongiza moseko bavambula dibundu ntoto mpewa banyafune baisraele bubava yikamungi piti bubalwa kamusina yibavunguta kabazola wila jaka ndongiza moseko bavambula dibundu ntoto mpewa banyafune sevankwa kumbe kubondoka niko metikwiza munzaluze yemo sevanku ndekanti indule kikiabwa mutandu kia tata Noa sevanku kumbe kubondoka niko metikwiza munzaluze yemo sevanku ndekanti indule kikiabwa mutandu kia tata Noa baisraele bubavaika mungi piti bubalwa kamusina yibavunguta kabazola wila jaka ndongiza moseko bavambula dibundu ntoto mpewa banyafune sevankwa kumbe kubondoka niko metikwiza munzaluze yemo sevanko ndekanti indule kikiabwa mutandu kia tata Noa sevankwa kumbe kubondoka niko metikwiza munzaluze yemo sevanku ndekanti ankole kikiabwa mutandu kia tata Noa baisraele bubavaika mungi piti bubalwa kamusina yibavunguta kabazola wila jaka ndongiza moseko bavambula dibundu ntoto mpewa banyafune sevankwa kumbe kubondoka niko metikwiza munzaluze yemo sevanko ndekanti indule kikiabwa eyokani batata umba bateyaka biso na ekole biblique ke sika ya Israel totya nini kimbangiste botya nano bakimbangiste bakimbangiste bubavaika mungi piti buba zela mo belge bakimbangiste bavaika mukinanga kya ba belge bulaka mona Congo kabazola daka wila ndongeza kimbanguko bavambula dibundu ntoto mpewa banyafune bakimbangise bubavayi bambwala batiki biso wenjamina toboyiko yokela ba mateya bambwala yango papa tozongela mangombe ekabonite lingabone ekaboni papa mabele kosala biso nini ekomela bango mpe kosanza biso merci bokoki kozonga na bino tokobongisa mutu na mutu wala mateya tata mokonzi ya bule papa simoki mbangu kiangani lobi donc biso tolakisi po mingi tokomprenaki te mais na sens ya papa simoki mbangu kiangani lobi ndenge ya kobimisa na suka likambo na ye ete Pilate mabele esanzaki ye. Donc
mokonzi akoyaka te kasi akosietaka lelo soko osietoki wapi nakokweya. Donc esengelaki esika wana Pilate alakisa bokonzi na ye eke ndenge azwi décision eke ye amoni mabe te oyo nkolo Yesu asalaki. Donc bokoki kobatisa ye te na lekulusu eza boye te kasi likambo wana ye ezangaki ye. Donc mokonzi asietaki yango esalamaki ndenge wana yango nyonso wana makebisi eza koyela na biso bandime tata Simoki Mbangu tozala kaka ya kokangama na makambo misato bolingo mibeko mpe nini misala yango matei toza koyoka mikolo oyo mbotama ya tata Simoki Mbangu batata batei baselo bapaster toza koteyaka likambo wana malamu biso bakimbangisi tokoka kososola ezala te tokweya te tosieta te surtout na mibeko eza boye te na mibeko tokweya te tosieta te tokangama kaka na mibeko na biso ndenge bauti kotangela biso na ndako ya Nzambe elateli ya kati na Yerusalemu mingi akomona ngai naza intouchable. Uza intouchable kasi na likolo ba intouchable bazali na premier poste ba intouchable bazali bala mtuzo mayele tokangama kaka na kati na bolingo mibeko pe misala lelo mukolo misato tokota misala ya lingomba ndenge esengeli tokotia nchinsana na biso tokozwa kaka 10 minutes pongo ngape ke mulai tant tokokende na bilanga nyonso wana yango tokozwa kaka 10 minutes topesa ndenge esengeli po ete tosomba mazutu mpe makambo mosusu tosilisi botongo lelo onkombo tata mwana mpe tata molimo santo amen.